site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce Mbizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Héritier Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Batougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mbizi, nos sim sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Attaquez, chérie, Yari. Idée, comment les Johnny Pelé Pastoral. Fonchi Dolo. Calvin Elengi, KPL, Sandra Kazadi, Christophe Moura, Kazadi, Kongoma, Elengi Ma, Dania Smith, Elengi Ma, Teresa Bilenga, Elengi Ma, Grâce Mbizi la sexy, Elengi Ma, Kongo. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. BCDG Normandie Export. Olingi, vas-tu de l'Afrique et des ponts canaïs? Mituka, ezokoma. N'Afrique nyonso, ezra ba carton, nyonso na ba conteneur, talaka na minito yo, eza grand mango 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko, to sali yango ya biso moko, bala foka, eza ya biso moko. Bonsoir chez vous, mes chers internautes de Congo Elengi, de Grâce Mbizi, la sexy. Alors, comme je vous avais promis que vous allez me retrouver très bientôt sur votre site Congo Elengi, je suis là, Grâce Témo, la banane, passeport rouge, donc moutement à Kotara partout, passeport diplomatique. Alors, Ndekarabo, Mona, Bana Poto, Bana partout, le monde entier, Toza Awana, Rompon Willery, na Rompon Willery, et Sikabi Lengi, Yalingwala, et Lalaka. Donc, pour le numéro, on a bien Liboso, Toza na Rompon Willery, Toza na sujet manquant, autour de découvrir la réponse en ensemble Nabino, Toza ça la sujet de comparaison entre Bercy Moana, Nalobeso Tigre honorable, Bangomi Balé, Nani Asali Moussala Koleka Mouninga na Katia, Flèche Ingeta. Toza peine la comparaison entre Fali Ipupa du Cap, La Merveille, Naferegola Jésus de Nuance, le Padre, Bangomi Balé, Nani Asali Pe Moussala Koleka Mouninga donc Nani Abinisi Baninga Makasi. Alors Ndenge Boyebi Bana Poto. Bercy Moana, Aza animateur, Aza ko évolue pe na kati ya Wenge Musica Maison Mère, également le BSOP Tigre, Aza pe ko évolue na kati ya Wenge Musica Maison Mère. Bango mibale baza ba animateur ya Wenge Musica Maison Mère comme je vous ai dit, basali musala na kati ya Flèche Ingeta. Alors Bercy Moana a tiaki générique qui est liboso auto et bibiso nyonso tout tempo et puis honorable Tigre Lobeso a équipé kotia générique nae kata fumba oyo bino nyonso pe boyebi. Alors nabino nangai de l'autozo découvrir entre bango mibale nani vraiment asali musala koleka muninga.
Tozape lisusu na Ferregola Jésus de Nuance, le padre na Fali Ipupa du Cap La Merveille, azana tozana libre parcours na Fali Ipupa, tout comme tozape na Seben il y a 4 minutes il y a Ferregola Jésus de Nuance, toroyeba entre Ferregola Jésus de Nuance na Fali Ipupa du Cap La Merveille na libre parcours nani abeti koleka muninga ndenge na beti ko yebisa bino que tozana kati ya rond-point Willery awa esika bilengi ya la paix commune Yakin et Vandi. Pour vous que rond-point Willery est au milieu entre Lingwala et puis commune Yakin. Toro sala toro poser ba toute la question, ba ko répondre à biso selon bango nani aleki na deux comparaisons au tozan na ngopo na numéro na biso ya liboso lelo play. Bon, na flashing eta Bercy na lo beso bango to baba alimentaire. Mais mutazana générique nae. Bercy abetaki et Simbaki. Mais pour le moment, je suis dominé qui Zaki, l'Obeso. La Katafumbo. Mais pour Nangai, animateur Makasi Yachou à Bersimon. Pour Nangai, Ferregola. Ferregola. C'est bien, ils ont bétana. Et bêta peut ça le succès. Libre parcours, ils ont un succès, non, mais il faut voyager, succès à sauter. Mais faire à dominer la minute, ils ont fait. Bisous na kina tu es bien, bisous on regarde Bercy. Tu es bien on regarde Bercy. Moudinho sabi que Bercy a mis Makasi. Pour un na pesa qui pena félicitations au Zali Bercy, Moussala Makasi. Pour Ayaki Mbamoro pour Moussala bien. Bercy ayembi nae. Kasi bloko ayembi la biso ana. Toka yoka trop na ba gêner na ba répétition. Toka yoka Bayaki. Kasi travail ça pena bien. Sur le guide un message au mouton ça après c'est un message moins bien. Les padres. Les padres Betty fort Ferregola. La préférence peu Makasi. C'est ben na Betty Makasi. Faire à Betty Makasi. Faire à Betty Makasi. Faire à Betty Makasi. Ba o asali musala e moya na misa batu tuzomona eza na tumonika nde Bercy mwana ayemba bita ayembi bien banini tumoni ngo na flash ingeta. Bercy mwana. Bercy mwana beti tempo na ekei normal. Wa yebi ayoka ramona ka amoni. Na wenge Bercy asali logo po wana eza inspiration. Tango aloba tempo eza déjà tempo. Tango aloba tempo eza déjà donc to tempo. O wana donc c'est un animateur vraiment aza Bercy. Pona ngande Bercy mwana. Pona ngande Bercy mwana. Pona ngande Bercy mwana. Mutu abinisi pour le moment de ngana zomona. Tumoni livre parcours, tumona le nini ou affaire les padres. Les padres. Bon, nga monika ka livre parcours ezobeta na ngwa. Pona ngai ya fwena toto zibula kuvugata. Mama e mazululi ya ngwana te ya. Nga nakoloba ke bango yoso babeti. Mais oyo azali kolo na bango azali le beso na po générique na ye cartonné batyon surtout ba confirmer c'est vrai. Pour la plupart, pour ngai mogote. Pour la plupart. Ouais. T'es libre parcours leki. Donc libre parcours leki. Fallait leki. Fallait leki. Ouais, animateur à ma casse ali ya l'obeso. Pour l'obeso na micho abinisi mboka mo. Batunyo c'est la même église comme gars. Même l'église pasteur au terrain sur bachika nzimboga. Nzemboni. Kata fumwat. Ah ouais, l'obeso même otuni mokili momba ba version na raba mbrema. Obinga Bercy ba mbrema. Ba mbrema, webisayege raba mbrema. Ouais, bon tout le monde mambo nini so nini. La minute wa ferry et bit. Donc Seben. Le padre. Ouais, le padre donc ils ont bête à mokili mombadan. Pas tout. Bazo quand on peut voir bien. Fallait pas bête mais les padres na mi chopé kangi. Alors bana poto, bana monde entier, bana partout. Bino mo boto tala. J'espère que tu découvrir ensemble na bino ba réponse bo moni ndenge ba tu ba répondre. Donc sujet na biso ya lelo ya numéro na biso ya liboso. Nakati ya Congo elengi ya Grace Mbizi la sexy ma patronne, donc c'est mon premier numéro. Na moni bit bino bo moni quoi. Entre Bercy moi nana le beso pota tigre batumsu ba poni na bango Bercy. Tout comme batumsu ba poni na bango le beso
bon moni pe lisusu entre Fally Ipupa du Cap la Merveille na Ferregola Jésus de Nuance les padres batu mususu pe baponi na bango Ferregola batu mususu pe baponi na bango Fally Ipupa ndenge mo pe bino botala nga bozana ba choix na bino. Alors merci beaucoup à l'honorable Lobeson Pota, merci encore à Fally Ipupa du Cap la Merveille, merci encore à Ferregola Jésus de Nuance le padre, encore une fois de plus merci à Bercy Moana. Merci Moana, merci. Maintenant c'est ngala bino ka ba mission na biso. Bolinga musala eleka mama lobane belé. Parce que j'ai l'impression que la mission à Bisso à Congo, moi trop. Mbangue belé, moi trop. Nzé malobe comme les ramsane belé. Bon ça l'effort que bon multiplier effort et que bon ça Bisso le meilleur na bino. Bon ça la musala oh et c'est pélis encore Bisso plaisir. Alors prochainement na la kibino que tout bon monde que batu baponi musu saponi baponi tout le deux camps. Mais prochainement tout ça la caca il faut pas pour na mutu moko na prochainement surtout ti le lobo Ferregola na Fally Ipupa mutu fa pour na soit Fally Ipupa soit Ferregola Jésus de Nuance le padre nebe totie Bercy Moana na le beso honorable Tigre bat musu fa pour na aponi soit Bercy soit aponi Tigre honorable. Alors nous voilà déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Un très grand merci à Grace Mbizi, la sexy, ma patronne, et un très grand merci encore à toute la grande équipe technique de Congo Elengi. Donc je vois là derrière la caméra Mika Mobali à Pembe. Je dis encore un très grand merci à Tracy Pro, la même magique. Je dis un très grand merci à mon coordonnateur Mike Lokamba. Encore un très grand merci à ma maman chérie que j'aime beaucoup. Je salue encore le boss Kanga Argent Pur. Je salue mon vieux Delphine Duello, il faut chambon. Et puis je salue tout le monde qui me suit en ce moment. Merci, je vous aime beaucoup. Bye. Indi toza la kati ya bureau ya Congo Elengi masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grace Mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière Grace Mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi Caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo Grace Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute yo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi Caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit écouter on là na moi Mika oh site nini oh site nini ko Congo Elengi ko fiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena ma César Masi Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Adake chérie yari Ide Congo Elengi balisa mwana mokatimbile obole mabosaka balisa mwana mokatimbile Jolie Pelé pastoral bakatambile obole mabosaka mayebo loso boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL
Sandra Kazadi, Christophe Moura Kazadi, Congo